Sarah Tola TV. Toi na pouvoir au kitafalité, toi na pouvoir au matsaïté. Tant ou batou international balzui kombo a légende balatisie nga? Non. Ali solo binga na sale émission na bengue légende boyo finga empire du mal. Sarah Tola TV. Quand elle dit plutôt que fallait pour bazar des fois, fallait pour bakendara et sima, fallait boyer. Et en écoutant, c'est comme si de loi a fait recommis la justice. Il n'est comme on nous a cité dans la Sarah Tola TV. Ngai Sarah Tola nganga ye. Bolobini nga mutuna lobaki yango. Nga pe na bi papa juge. Ko benga ba traducteur. Na suka émission après bien soin toché. Faire mutabenga et tantine Fanny mutaliboso. Ya na pesa rasima. Faire mutaloba yango. Et on mon etikala et puis la majorité ba communauté ba communicateur à faire ba fanatique à faire nyonso ba finga falika deux fois. Sarah Tola TV. Omoni ba fanatique à faire ba si Sarah bato pour ça. OK. Ya re soutenir. Comment? Na ba sens tout. Yo ba ucho fingo deux fois. Deux fois. Ngai deux fois. C'est que Mamoutou bolobana batu deux fois c'est que lokuta. Sarah Tola TV. Bon, azana est différent vers Fali te bango tout ana bana bonka batake to ba bi leader na bango ya Fali. OK. Nga faute. Bango biso finga Fali a musana ko somba ba invitation ki okanga ba photo. Ba photo mawelisa. Ko inos bien que ndo sani. Sarah Tola TV. Fais pas les gars na latinote. Ah oui hein. Zomona côté bo me mapso na ba analyse. Analyse ouais. Donc so hyper wana linga nenga linga Fali nenga linga faire. Bango tout bari ba deux fois bango misatu. Sarah Tola TV. Oye pe bien. Autant on a besoin de solola na Niki parce que Niki pe na ba beba na Fali, aucun pe ko bimisa Niki pa bete na lisura ki pedete. Tu m'entends parler. Abeta ngote. Abeta te. Atangela ngande. Ya mangamba lokuta. Keo Mwasi ya Kongo na yebi omoni pasi na bilamba ya ngwanzo sika boutique la rose epangu sabino ma ya misu po awa bazali koteka biloko ya kalite baroba ba soirée de gala pe bilamba nyonso ya ba mama oyo bolukaka ba femme d'affaires ba député ba sénatrice boya kolata awa bilamba ya valeur bilamba ya classe na bino oyo soki mutu atali yo ameli mai akumisi nzambe atuni akido cette belle femme po bilamba etekamaka awa ezali bilamba ya kalite. Bilamba oyo etekamaka na boutique La Rose eutaka Europe, États-Unis, Afrique du Sud, donc ezalaka bilamba ya original. Awa batekaka bilamba ya kalite barobe mpona bamariage na bino mpe baseremoni mosusu. Soki okoti na boutique La Rose okozala mobimba mpo batei nyonso ezali. Mpona bato ya minene boutique La Rose abosani bino te ezala ozali na tei nini. Awa soki okoti okokuta bilamba ya tei na yo. Bokanisi esili ta na boutique La Rose bokokuta basak, ba chaussure d'homme, ba parfum, pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ekosala ke mama ngenge abenga ma femme de valeur. Ozali ministre, ozali député, ozali sénateur, homme d'affaires, olingi mwasi na yo alata barobe ya soirée, barobe ya qualité pona ba cérémonie officielle. Awa soki oye okozala mobimba. Otuninga adresse boutique La Rose eza nango esika ya kobunga te. Soki kaka okomi na numéro 167 avenue Louvois na commune ya Kinshasa na quartier Ngwaka oza mobimba oyo wapi référence en face ya Kalufungula. Boutique La Rose bino nde
boye kozongisa lolendo na lofundu ya mwasi ya Congo et surtout basi oyo balela kolata ba haute personnalité na basi ya classe et anormal kisakata na kiduka ya bilamba ngwanzu abu pia ba mama nyoso na boutique la rose keyo pour la réussite de la manifestation et de l'événement na bino nyoso boza la confiance de bandeko ya agence événementielle Divine Merci Agence oyo bazali kopesa bino ba service ya qualité na ba masolo etali décoration ya salle pour un mariage coutumier civil religieux to pe ba manifestation na bino mususu bazali pe kosala location ya bakiti ya qualité et bongo service traiteur wana kutu tika na yo basani ya soin ya qualité oyo ba invité soki bazali kolia bazali ko respecter yo kolofeti bazali pe na ba instrument pona ba événement nyoso oyo kozala na yango olingi organiser spectacle to pe événement moko ya munene bandeko ya Divine Merci Agence bazali na ba service nyoso oyo ekosala réussite totale ya événement na yo tala bakosa bino te olingi fete na yo to mpe manifestation na yo ezala lokola ya Hollywood to mpe bainvite bakende na sango ya malamu na manifestation na yo une seule adresse benga kaka bandeko ya agence événementielle Divine Merci Agence bango nde bazali na expérience pe bazali kopesa service ya qualité pona réussite totale ya ba manifestation na bino otuninga adresse baza na bango esika kobunga te na ma campagne na commune ya Ngaliema soki kaka okomi na la source numéro 1 bis oza mobimba oyo wapi ngaye pona réussite ya ba événement pe ba manifestation na biso nyonso tokosala kaka confiance na bandeko ya Divine Merci Agence bango nde baza na maîtrise ya masolo kitoko yo wapi mafuta wapi bafeti nyonso ezobima kaka lix boende ezalaka Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Fier d'être Congolais, fier de ma patrie, fier d'avoir une même nationalité que Fally Ipupa. Je suis trop fier d'avoir une même nationalité que Ferrigo la Juju des Nuances, Koffi Olomide, Weranson, Jibem Piana. Tous ces artistes, musiciens, journalistes que je suis trop fier d'avoir une même nationalité que ces artistes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez au Nigeria, Nigérien, Bazali, na fierté, on a na Davido Morboy. Sauf qu'en Amérique, les Américains, ont la fierté, il y a na Michael na bango Morboy azalaka. Ok, pas ba français, baroye bisayo que biso tous trop fiers à cause de la fouille Morboy. C'est-à-dire chaque pays, bazalaka na fierté ya ba artiste musicien na bango. Chez nous, et comme vice versa. C'est-à-dire les Congolais n'ont plus besoin. Il y a des musiciens qui ont la fierté dans l'Ibanda Yamboka. Nous sommes en train de regarder les exploits, peut-être au Firigo la Outiko Sala en France, double Adidas Arena. Aucun musicien français n'a sali en haut. Aucun musicien français a sali en haut, mais ça loin en France. Il faut applaudir, il faut dire merci. Aujourd'hui, Fally Ipupa, qui vient d'obtenir un disque d'or dans l'album Rumba. Je me rappelle encore une fois, dans la interview, il y avait Nabiso
Qu'une question ruminée. La musique congolaise est dans ghetto. Musique n'a pas dans ghetto. Si on a sali effort ya kolongola na ghetto mais ba bombiango lisusu ba komisa sous musique communautaire. Donc on bet à concert en France mais ka ba congolais de baye. Yo ke bet à concert aux États-Unis mais kaka ba congolais de baye. Donc musique est tikali kaka ya communauté. Vient biso azala ko lela comment on entend musicien moko zo disque d'or certifié. Ti akufa. Kin question amona disque d'or certifié. Et aujourd'hui fallait pour pas honorer son pays. Obtenir disque d'or dans l'album urbain et disque d'or dans l'album rumba. Mais toi, finga a fallu. Aujourd'hui, Ferrigo a réussi à faire double Adidas Arena. Et pas y a français, mais français dans le bassin là yangote. Mais toi, finga a fait. Mais finalement, on mission on voit appeler ça bisonini. Bah on est pas côté bisolo la poton dit ma bango ou bien ezanini. Nous allons parler de toutes ces actualités, mesdames et messieurs. Encore une fois, je vous dis bonjour. Bonsoir, ça dépend de l'heure. Oyo, beaucoup de occasion à Kolanda émission. Oyo dans Saratola TV, Penakati, il y a tout info votre champ de valeur. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'actualités. Il y a aussi parce que Fally Ipupa a été nominé na Flamme. Malheureusement, l'artiste n'a pas décroché un trophée, mais du moins l'artiste a été honoré. Bravo, félicitations, c'est le Congo qui gagne. La participation, il y a Innocent Baloum et na Flamme. Ça prouve que la musique, ils ont préparé plus bas relève. Aujourd'hui, Tomoni Innocent Baloum na Flamme, Tomoni Péré Bochulo na Flamme, ça prouve que ça va et c'est bien. Voir un artiste, un musicien comme Fally Ipupa jouer un grand match des galas, place président français Bazali, entraîneur français Baza, grand entraîneur français Baza, grand joueur du monde au Basala va succès. Bazalaki, les grands légendaires, les légendes, il y a Congo, et pardon, il y a Afrique, Bazalaki, et le seul Congolais qui était de la partie, c'est Fally Ipupa. Mais je ne sais pas, la mission Nabiso Baorsala, oh, faut Basala. Qu'est-ce que nous devons dire encore? Vous allez nous suivre en Amérique, en Europe, aussi en Afrique. Retenez que nos émissions, et ça, émission, Tokomi Rosala effort. Et à chaque fois que nous faisons des émissions, après cette émission, sur l'Indien avec beaucoup d'intention, sache que tu vas comprendre quelque chose après cette émission. Et l'on va informer Bino, mais comme il y a même tapé quoi enseigner Bino. Que mon éli Kamboboso yeba quitté, dès aujourd'hui yeba yango. Notre analyste s'appelle Saratola. Saratola. Warrior, Saratola Gaulois, Saratola. Ah, gaïe, ça va. Ça fait longtemps avec ma soeur, ça peut vite. Tola Skinkar. Tola Skinkar. Spiritas, t'es villageois, villageoise. Ah, Kofifil. Cultivé. Ah. Sarah Tola Tolaskin. Sarah Tola TV. Tolaskin. Tolaskin. Ndenga. Très bien. Sarah Tola, bonjour, Bonnie. Oui, ça va. Bonjour, Papa Dona. Bonjour, Naba Bonnie Baolanda Bisson, na toute info. Et puis, na Sarah Tola télévision. Voilà. Il y a à manger, à boire tout au long de notre émission, mesdames et messieurs. Nous allons rester dans la musique. Et la musique, on a tombé un peu pour brosser les actualités. Parce que ils ont tellement ébellé. L'actualité a tellement ébellé. Et dans nos hommes aussi, Mamoussous. Oui. Directement, nous commençons avec la participation d'un artiste congolais dans l'événement et en flamme. On a vu Fally nominé, Innocent, pas nominé, mais invité. Rebochulo, pas nominé, mais invité. Malheureusement, tous les trois, aucun artiste a eu un trophée. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant la participation des Congolais dans la cérémonie à flamme? Fabrice pas qui nominé. Le seul nominé, les seuls Congolais nominés, ils allaient à Fally. Les seuls Congolais nominés, on va vivre dans le Congo, ils allaient à Fally. Bonne Europe. En Europe, Dadjou non, Maître Gims non. Ils allaient à Fally. Les seuls Congolais nominés, ils allaient à Fally. Oui. Année passée, payé Mutazwaki. Année passée, Azé Pegaye. Mais année passée, Dadjou pas à qui nominé. Mais il y a Mutazwaki. Fally Mutazwaki, ouais. Tous à monter à ma bête. Trop bien. Tout ça, la paix qui fanatisme était. Oui.
fallait amener musique na biso pe quelque part. Très bien. Pourquoi na boya rabatu ba comparera fallait na ba musicien na biso? Tanet na makamba boy. Oyo kamutomi benga grand chanteur. Ouais. O ngande légende. O ngande nani on abnam na yebi koyemba. Tout le monde yote. Voilà. Ata ozoate. Mais kombo ikota. Kombo kaka ozalaka nominé. Donc reconnaître. Ba trophée nyo so minene. Il faut fallait se retrouver ka yemo lo roi monétique. Entre temps toi na ba musicien belé ba pembanga danger. Batale belé bango nyoso bana mbanga ya osakana te. Mais ce qu'on a nyonso wana bana mbanga danger bana mbanga osakana te mais ndeni ba okokoma te. OK. Bakoma bakota na baliste bakombo na bango ekota tout le monde ke ba nominaki 5 musiciens. Voilà, 5 musiciens. Ata bango nyonso bazuite. OK. Mais ça montre que ba musiciens na biso ba travailler ba komi na ba reconnu au moins. Ba komi na ba niveau. Na ba niveau. To lo bara ti le lora fali mon tara reconnu. Ata invitation ya roya na tapis rouge. Bon, ce qui n'est pas pour la nomination, on a surtout au total en 2023, Mobimba, le seul artiste où il y a produit, ça qui concert à Mounene, c'est Fally. C'est Fally qui est le seul artiste où il a sali concert à Mounene dans différents pays, dans la France, seul Fally. Il y a peut-être nominé alors. Et on a qui nominé donc peut-être héritier faire qui n'a pas concerté en peut-être qui nominé parce que quand les qui catégorie fallait qui nominé la catégorie il y a meilleur concert de l'année. T'es ba auto beta ba on concert aux eu trophée on a flamme à stade de Martyrs. Héritier beta stade de Martyrs même année. Ferré pas beta ça. Ferré oise quoi. Ah OK, oise quoi pe. Ndeni kayi mondazwa. Brian, tu vas pleurer, tama. Ndeni kawaze quoi. Ndeni ni kawaze, ndeni ka Fally mutazwa atikala ka yemo kon entre ta musique. Tant on ba kutu ba concert, bango tu ba beta ba concert, ba lo ba beta kati. Non, mais il y a des concerts et des concerts, il y a des concerts et des concerts et là il faut le dire la vérité. Dans ce monde que ngai na ko comparer Fally sous na ba artiste congolais. Pour ceux qui continuent à comparer, ils ont des désavantages dans les artistes, ils ont lésé, ils ont des fois, comme ailleurs. OK. Entre-temps, Madame Nassa a parlé sur Fally, on a parlé sur Ferré, pour ne pas léser les autres. Alors, mais comment Fally Mbala a zuité? Masala qui nominé ma zuité. Ouais, c'est normal. Chaque jour à dimanche, à hauteur aux oignons parmi les grands. Tout au coup de zuité, mais comme boneza. Ce que attaque comme boneza. Azawapi. Azati. Azuité, mais comme on est quand même. Izali. Ce que azuité, on a comme on est pesa. Azawapi. OK. Kafali. Makele je suis. Oyo ka makele le ko yipsa bangote. Donc au moment que bateau bazuite o bateau bazawana o ba critiquer Fally parce que na mona bateau musu ba sala émission Fally azuite tout azuite mais Fally azuite quand fait ta mission musu ata mission musu so azo relais ya azuite voilà musu pas ko zo relais de fois la ka Fally do Fally sera quotité Congo et Kotati. Très bien. Donc des acquis on a so Fally quota été ba nomina qui était dans Congo ngazana ngazalate. Alors ça rate là comment la herbe bengi Fally pour que de remettre à qui ne kotanga kombo ya mutu mususu oyo azwaki trophée. On a appelé Fally pour bengi légende, bengi Monsieur Congo, bengi na ba surnom nyonso wana. Ba titre tout. Et comment Fally Mati, il a voulu parler maloba ki mbala mon côté. Pourquoi comment Mati ça les oganga. Na sur bat ba mona ki ba image. Ça les oganga linga loba bo ça les oganga tia loba que bon ganga pour la dernière fois comme ça botika mana loba. Alors comment tu as trouvé cela?
En fait, eza dimension ya notoriété fallait commune nango. Moni tala babenge ba kombo nyonso balatisi na ba légende nyonso ba pesi yango. Ngana ote biso mbaleta ta batu boyina batu to na loba na batu ke biso to na pouvoir okitsa falite to na pouvoir matsaite. Tango batu na international ba luzui kombo a légende balatisi nga non. Ali solo binga na sala émission na benge légende boyo finga empire du mal. Aza comédien maître de cérémonie français hein, le gars. Ou abenga ki fali ba kombo na nyonso. Pona ni to ana légende au para na Kinshasa awa abenga légende mais banda carrière non ba nominé kuna te. A flamme non te. Non les capeta puis rouge te. OK. Vous comprenez. Donc il y a un moment moko faut ndima moto azo cartonner. Très bien. Très bien. Yoko salo suki a mais ana batumsu basali koleka peyo. OK. Basali ba exploit. Kofi n'époque na zora ba 4 courants na mutumsu azwate. Azwate ka Kofi. Ils appellent yemoko ya titre na. Voilà. À l'époque ba grande salle au Kofi a visité ka betaka et ça là que baninga msupe balandi. Ba ekolanda après. Les lopé fallait sali pe aye ba arena ba balandi. Donc zo mona que place yo suka ki mutumsu pa ko zo relève à continuer. À continuer nango. Voilà. Ngana lo bakara félicitations na fali pa longola biso soni. Sur Aza quitté mais Congo est la figurité na flamoana. Alors, Innocent Baloumé très critiqué, qu'il paraîtrait il est devenu il a monsinaï. Tabongi pe na critique. Sans invitation. Critique penza. Abongi ya bongi na critique na prière. Oh, critique na prière ndeni. Bosansele critique bosale na prière. Babi ayaki ba invité mais moi je suivi son porte-parole le Innocent Zala qui invité na cérémonie. Bayamba kendeni. Ah ouais, bayamba qui et puis bakutsa qui akangaki quand même photo na nini ona ya sima ya flamme c'est-à-dire il était reconnu. Aza reconnu comme artiste. Mais a reconnu Telora Mutubapier qui invitation. Asombaki billet. Asombi billet na. Ata yoso oyepo ko somba billet na. Oui parce que na mona ki ba warrior. Ba somba. Na mona ba warrior que non do sombi billet toyé parce que fallait azo soit trophée. Ba warrior pensait ouais ba warrior pensait que fallait akozwa. Deuxième ba warrior na ba sala ki wana. Et muto asombi billet ba na de entrée ba na entrée officielle à Bastar na entrée ya ba invité. Voilà. Et donc no monire bo ba que c'est soni ba bomele ba mwinda. Akio tambola na entrée ya ba entrée officielle Bastar. Voilà. Billet ba mwinda ba bomi. Ba mwinda. Mais na moni pe Didier Zalaki ha mama yenga. Ah mama yenga kutu muta ya kozwa ya ko. Ayo récupérer sœur na ye hein. Ataliga bendele ko ya te. Ouais. Non mituna sko inonce bien beta ire bodous. Bah, connaissant mamba libala te hein, connaissant mamba. Non, faut pas dire ça. OK. Connaissant mamba libala te mais tango bon se présenter kuna beaucoup se présenter l'aura des artistes congolais. Des artistes congolais voilà. Yo fuli muninga. Ouais. Balobi te ezama mamba libala te. Beaucoup coûtant ensemble pona ko pesa notoriété pe na moto ayebani te. Voilà. Yeso iba yebi meri bo ba yebi te azaki milliers. Tellement elle connaît pas la fille ayeba na été que ba bomele ba mwinda. Ya Monica batu kangi batu ba esa ya ka kanga photo ya ka telema wana nzoka nde ba bomaki déjà mwinda. Donc et ça là ils sont ningas qu'on a mis tout ni pourquoi pas ils n'ont pas côté indien mon arribo. OK. Est-ce que bayaki ensemble c'est ça le problème. Bayaki ensemble mutu na mutakoti nde na ndenge na ye. Ils n'ont pas bien que soni moré lata. Tikana mi côté la pour lata été yemoko à gérer ma kambunae. Et maintenant, présence est innocent dans la salle. Ma combien sur l'équipe on a fallu on a mis ça fallu n'engue ba obéter la fallu. À mon grandeur a fallu. Et innocent était sur place. Ah on il fallait mon ninga na. Et l'autre kolo ba innocent a comme na ei mongo différent envers Fali. Bon, azana ei différent vers Fali te bango to wana bana bonka batake to ba bi leader na bango ya Fali. OK. Ninga faute. Bango biso finga Fali a musana ko somba ba invitation ki okanga ba photo ma welisa ko inos bien que ndo sani
Wape nominé, wape invité, tout kendo sani. Pour bateau, bah invité tant qu'artiste, il faut remettre le trophée. Trophée. Fallait ajouter, mais bah invité qui pas y remettre le trophée, ya kendo sani. Donc on a invité légende à remettre. Bateau bah oh bah zui, bah trophée. Tout le monde a que bango tout bah sala kama kambu fallait sala bah ota mona mona mitamba fallait. Bah wanga nango boye mais biso mon to mona neti moi sini a comme milliers kuna somme invitation. OK. Parce qu'à l'époque bo finga fallait poani. Et là, on a fait bandana au sombo, somina une invitation des fois, 3 fois. On créer relation. Après, au moins, on a pu inviter. Voilà. Mais là, il fallait inviter. Mais bah critiquer quand. Donc, ce moment-là, bah on y a tout bah le kaka bah bima, bah bimsa mutu le quoi fali. Mais et là, Congolais linga te pour accepter que muninga nzamba pambolier, muninga na succès kolekanga, muninga kitoko kolekanga, muninga na mbongo kolekanga. Congolais supporta elo kwa nate. Alors que le carré, sia babieni sia babiye wana libaya bibiya libaya. Voilà. Air France abeta biya libaya te. Air France. Tanga ngobioka bien Air France. On a prononcé Air France. On matina Air France, on matina Bruxelles Airlines. Airlines. Oyoka bakombo. Mais trophée a fallu souvent qui critiquer fallait à Sombaka fallait à Congolais. Mais là tout comment on appelle innocent comme quoi Congolais musala na yango wana ba nani pa utai kozwa nani award awa nani Fabregas ouais non c'était quoi encore le trophée comment Ekimi Ngape ouais comme Ekimi ça on se comprend azwaki Poani balobi ya sombité. Kana tour afadi ne fala somba. On est eloko so que ça bien pour na carrière na so fallait somba bino bo somba. Très bien. Batutu ba finga fali. Complexe comment imba na français. Na zangi nzemba français na album ne lelo. Tout le monde. Oh ba critiquer lobby yango ba sa lelo. Bango moko ba bipolaire ba des fois. Trop bien ça. Changement de langage à tout moment. Donc, et l'euro baboyaki. Donc, Congolais a un problème. Et on ah, Papa Dona, bien habillé. Ouais. Papa Dona, là, tu n'es bien, mais la chemise, on a mon ango, bate kangona, kato, anezana. Donc, à kitiso. À quoi le banon kate aux amis. 100% gars bien té. Il faut que l'on artiste fallait entre félicitations. C'est les Congos qui gagnent. Ceux qui n'ont pas. Bah, trophée n'a sombaka. Voilà. Yo pe somba. C'est un avantage à carrière à Moutou. En tout cas, on a un somba. Ah oui. On a le so fallait somba ba trophée na ba vie, na na bon na somba. Pour la carrière na somba et que liboso même invitation wana na somba pour la visibilité na ngamo pour na que liboso na somba za likamba ya ko apprécier ça peut mabete ya bomi Moutou te. Mon est loko nyonso congolais so ka salika avancer. Papa bakoelo critique ya motema mabe yo moko place ozo milobi poani na sa ki likambo poani na lata ki bo oh lati bien lobby kabila mba critiquer Dona lexaka mikolo to nkomsu nzambala la to kokuta leta msu na rompo ngaba omona alati mobimba même bilamba oh ya critiquer lobby no place au comprendre que non na regretter na ngapamba comme ce pour Kaba. Voilà. Mon ango mabe. Dura envier ango mais pas kumiso. Donc Congolais toi na problème ya kumisa pe kondima bateau yo. Ba suite bateau ba l'équibiso. Très bien Sarato là. Par rapport à la critique aux Olobawana, l'artiste Fally Ipupa vient d'obtenir encore un disque d'or par rapport à l'album naïe Formule 7. Mais biso ba Congolais ndenge Félix waze kwa loba que tozali na troisième richesse na biso za la motema mabe. Oui. Les gens n'acceptent toujours pas que le disque d'or il a fallu ça bien. Fally asombi ba streaming wana oyo isali ki a son disque d'or, Fally a corrompu déjà disque d'or il y a le coûtant. Tout ça va critiquer Zoya na bandenge na bandenge na bandenge na bandenge. Mais c'est un Congolais qui a réussi un disque d'or. Il y a faux ou bien tout comme ces artistes à Salim Moussala na bien. Tout le bara a fallu à un disque d'or à fond. Mais mon toi a un disque d'or à Vrazawapi. Tout le luka et tout bête l'état maboko. OK. Fallait à un disque d'or à fond. OK. Fallait disque d'or à fallait zalango ya faux.
siko moto azwi disque d'or ya vrai ngana olukaye na petele maboko na poster. Ok, très bien. Tostoyoki qui a fallu ça. Eza ya faux. Siko mutango kombone nani o azwi disque d'or ya vrai. To betele maboko. Posto yi muto azwi disque d'or a vrai azate. C'est que pona ko honorer Congo, tozo obligé à betele la disque d'or a faux ya fallu maboko. Très bien. Pour l'étranger, par mon accueil, na mboka na mo bazwara ba trophée. Ba trophée. Bazwara pe ba disque d'or. Banana ba nino ba ozwara ba disque d'or. Pamba. N'habite pamba ba pechango. Misika na tongo ka lelo azwango. Ba soldat autorola kindoki. Ba disque d'or somo. Ozo comprendre. Donc le roi Fali a eza ya faux. En tout cas na sengi na bato bola na na ba commentaire. Voilà. Boye la biso moto azwi disque d'or a vrai. Sikoyo na album na na soutenir ye po le quoi tozana on a o ya fois Fali en tout cas to betela na ya fois Fali to se contacter kana na o fois na nuka po bendele ko ya na mboka te voilà mais moto ya ozwa ya vrai yende to luka to kumisa kwa donc ça qui mutema et ça qui mutema mabeka kande sala ko congolais eza paso andima muninga ne congolais yo monika ngane onde to vandi am to sa l'émission qui sera comment tambo makola suna mutuka te. Oh oui. Ah bon? Oui. Congolais. Donc Congolais za monté mama pe moko papa dona. Monté mon ngana koma na ngolelo na madame na sungata étranger mon na habité. Mais Congolais jamais. Nava na sungate. Congolais monté amabe après tatou. Au mona moto yozo ke la mawa osunga. Mais ya olingelo bunde ne obamba yo ningi ya koteka yo ningi ya osiliso atrahi yo ata yo kele mawa nazwa tana chona musala na bano futo do yes ya bula silisa yo ça akoma pelo ga yo te masisa ka yo c'est ça les Congolais donc l'aura disque d'or a fallu no ya lokuta en tout cas ngai na minute na obetela ngona tolo pona Congo na tozui mususte mais muto azana ngo ya sika ya solo mibi misato komisa. Voilà, c'est le Congo qui gagne quand Fali Ipupa ça là ba exploit na oyoka soni parce que soit disant ba benganga warrior ce qui fait rigolo la salle ba exploit na oyoka soni te na komisa ngo soit disant ba benganga gaulois. Bien que je suis tant que je suis dans la chronique musicale, nako kumisa ba œuvre ya ba artiste et musicien tout. Sarah Tola, la combattante Mama Congo que moi je connaissais même, qui s'occupait même pas de ma musique parce que hier la qui ming ma musicien te ming de Congo. Téléphone filmé. Ming Congo et Kende Liboso. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a un problème entre il y a un problème personnel entre Mama Congo et Fali Ipupa. Okay. Depuis qu'on avait aperçu Mama Congo et pas y a ferré, depuis Abandi Kolobe la ferré, c'est comme si a comme un problème personnel na Fali Ipupa. Makambu o etotoloba awa ya ba deux fois. Mama Congo c'est quelqu'un qui a suivi par plusieurs personnes. C'est une sœur OEP par rapport à AJP et qui moi dimi. Quand il confirme, on a différents lives, quand elle dit plutôt que fallait pour baser des fois, fallait pour bakendara et sima, fallait boyer. Et en écoutant, c'est comme si de loi a fait commis la justice. Il n'est pas comme on les a cités dans Kati. Comment on peut dire? Oui, il a un visa. On a un visa, oui. So combo l'angisa non que samba. Ok. Oh. Bon ngaba ko selanga likamanga ngana ngana poema visa te nana ya illustre. Na okende. Et nos avions. Ok. Ah, ngai sarato la nganga ye. Bolobini nga mutu na lobaki yango. Ngape na bi papa juge. Po benga ba traducteur. Na suka émission après bien soin toché. Donc émission premier soin nande pe ça va te belé avali ya ko. Mais faire mutabenga et tantine Fanny mutaliboso. Ya na pesa rasima faire mutaloba yango. Et on monétikala et puis la majorité ba communauté ba communicateur à faire ba fanatique à faire réunion so ba finga a fallu ka deux fois. OK. Kombo na ngaso ekoti.
na moto akishasa kate na moto ozwa avion na okende comment on a côté bon bobi c'est une émission place na loba fali ipupa aza deux fois exact OK na ba période mo na zo tumbole Chris Jenner na zo benge olela loba fali na benga ka Chris Jenner ce que yo que tanga comme on a une émission Chris Jenner non en sens il faut assumer les arabiens au lobelo mo boye assumer en quoi na lobaki na fingaki na salaki tu assumes ce président na moto a confirmé que tout le monde a ba preuve te wana faire na poto benga papa veut pianga ba preuve pour yo moto bimisa ka ngolo ba bongo c'est que izara ya solo faire au peso belema. Ta parole c'est comme s'il y a un problème entre Mama Congo et Fally parce que acharnement wana c'est devenu un peu compliqué. Alobi so ba na ba problème abi alobi pour azunga exemple na des mères c'est tout ça la bémission to critique à faire mais est-ce que tout ce traité à faire des fois OK na ba critique tout ça sur faire mutalobela da critique tout ça sur faire dans la musique faire à MBBNT faire à Saliboy faire à Sali organisation BNT faire à Sali Mpiaka osomona moto alongwe na faire à côté je suis trop de distractions trop de distractions na lobela ngwa yo katin osomona moto alongwe na sujet faire ya musique akios ntongana de merde to vanda to sala analyse ya moi ça faire non to ya bana faire voilà je comprends tout ça na parce que biso de parler sur faire mais bango ba sujet bazo employer o bazo kota koloba o et ça va critique o ngana de merde tout ça là donc so ngana de merde tout ça là ba critique yango e pa yo ayo o ayo ko répliquer il y a diffamé. Trop bien. Ça critique. Il y a ça diffamation. Il y a diffamation. Et le corps zate ozola tisango sans preuve. Entre-temps, tu as vu que les musiciens sont à Congo, ba kosela bango makam, ba les ont dit ça. Ba lo ba jiba me ali gorodo qui était là. Ngakutu, est-ce que vous pensez que na mboko bandalo ba ke wira la place mona ba dragon. Wira grancho. Qui était là? Motankisi. Et on a vite compris que à comme à Lyon, Babil on a koufara pendant 7 jours avant l'album Bima. Et makambo ba lobela ka ba artiste. Mais preuve tozala na biso na ngote. Ndenge moko pe soki ayoka ki mama Kongo ayoka ngona minoko ba to ya ba journaliste. C'est que ça ka ba les ont dit. Ozomona. Bon, il y a l'occasion d'insister bon peut-être on a ba preuve na on ne sait pas aussi peut-être pas na ba problème en particulier. OK. Ngana ina ba problème en particulier na faire tout linga bi azolinga yeba so ngo yeba ngo benga Tracy Eleza so problème wana benga Blaise Polo so pe problème wana. Voilà. Donc ngana ki na ba problème OK na bureau à faire écoute ba yebi to yeba ni to sola ba to yebi to se fréquenta to vanda to lia to mela. Très bien. Parce que yo problème on a fallu comme on a anglais ni boyeba na te bomona na te. Je sais bon, pas. Maman Congo peut un peu marteler en disant que à ce moment qu'il fallait à ce mambo dans les chances que Macron mtazo boma Congo mais fallait donc à chaque fois fallait selon combat ouais à chaque fois na Macron fallait à chaque fois na Macron et surtout match ba mais président na biso pe a auto beta match ka na ba Macron président Félix a auto beta a auto en France 2 jours passés bah y a bien là honneur nion sont comme président de la République fallait pe azalaki donc selon lui à lobby fallait azako détruire mboka azako boma mboka fallait a commis corrompu pour na côté ka Congo parce que bazali komona à chaque moment na Macron est-ce que ils a problème à ko na ko yoka Congo là vraiment te amabe oui bitang papa Kabila zara na pouvoir combien zalara toi un étranger na pouvoir ouais c'est aussi congolais qui meko écoute ba créer combat combattant IDPC qui zongi mwana mboka papa Fachaye a su pouvoir combat est aussi et continuer kaka entre le bibo zonga to ya to sali to travailler ensemble ce que combat ils continuer ni OK mwana mboka a su pouvoir donc so mona congolais zo ebelo kwa lingité. Le vrai problème, ce n'est plus les combats. Les longs, comment on dit, comment on rend de cas, contact monter à ma bé. OK.
oui soki azojuge Fally na ndenge ya bakomba ya politique ok ajuge mais nga sikoyo na omituna kaka bacombattant oyo batelemela musique ezonga na poto vie na biso bokechwa koma tina niveau ke nobela bakoko na cimetière pour Fally akufa po musique ekobeta na poto te este bato bakufa c'est le même musique wana ebeti na poto bacombattant bakoti yango bakoti moni place esa mabe ok tokondima na ye mamba oloba to mosusu aza na baraison na bapreuve mais ezokoma na sens te po botelemelaki musique mais musique mosusu bokoti ndenge nini ok trop bien Ferrache Libaya combattant moko ta attends mon côté et Fabregas combattant mon côté era c'est quoi ndenge moko déplacer le bima 2 points de mesure. Moi je crois que peut-être bah on a problème na bango misusu éviter fallait que na poto ouais il part na poto peut-être besoin na ba problème na poto on ne sait pas mais courage à continuer courage voilà continuer pour ça émission à continuer problème lui Kambuya des fois il commis un peu tellement je pense que l'artiste là où il s'est dit à un moment peut-être pour ça qu'on change même nationalité parce que quand la chose qui déjà ndenge ba osala bongo ata lelo fallait en wazate ata lelo fallait en atiki musique vie au ba osala au ba continue osala ngo kaka c'est lelo fallait muta oboma mboko fallait pe lelo so azate ba bandolo moni makambo to vivre ngo kaka ok. Donc, moi, je trouve que... Ça a un problème particulier dans Fally. Donc, bah, on règle. Alors, et mon ami... Pour régler le problème, il faut que ça soit. Alors, maman, comme mon ami, directement que... Elle a commis qu'elle approche il y a fait... Ndembala moko bandi... Ko bandi balamoko ko s'apprendre dans Fally pour pas. Donc, c'est-à-dire, à qui est occupé par musicien. Ouais, alobi kuta alobi oh non. Mutu moko taloba bola mo faire mais c'est faux. Na muta liboso na saga analyse à concert à faire. OK. Oh il y a salité. Banda okudia kana kombo Fally. Même eloko que Jaël a des trucs actualité à faire. To vandi na si ja Fally. OK. Nese bango makamba oloba boza na mamba olobe belé na Adidas wana na makambo boko sara ba live mutu na muta opesa point de vue na e papa veut pas ko landa pe bino azoyo ka ozo pe ba idée voilà mais bazaka en fait à continuer na ko régler ba compte na e tout à côté bon souka na ripe comme ba bemie na justice et comme en justice donc mais Sarah pourquoi congolais lelo entre autres na yo to rappeler sous Batouka quand l'émission fait à ça là. Tandis que l'émission en question n'était pas une bonne émission. L'émission fait à ça là. Les paroles s'envolent, les vidéos restent. Dans la vidéo tout ce qu'elle n'a. Malobe kenda. Mais la vidéo wana eza montage te. To kose li faire te. To bambi li kambute. La vidéo eza faire à son nom. La vidéo wana zonga pourquoi? Lelo batunio so bafinga Fally pour pas 2 fois. Idée à finga 2 fois utapi. To repérer na émission premier soin. Trop bien. La majorité mamba finga Fally bako finga te musique ya mabe. Po akan côté musique alikolo. Ba yo finga ka 2 fois. 2 fois na idée utapi. Toyoka collègue na mo pétant artiste a bien montant 2 fois. Côté mususo 2 fois côté utara na latino. Mais so ibo bi utara na latino azara 2 fois na latino. Fait pas les gars na latino. Ah oui hein. Zomo la côté bo même option na ba analyse. Analyse ouais. Donc so hyper wana linga nenga linga Fally nenga linga faire. Donc bango tu bari ba 2 fois bango misatu. Donc bon mona bolbi misaba popo mo bozoe ba chaîne rolata batuti
tout wana ba comme ba des fois. Et pourquoi parler de des fois dans vos entourages boana ba camarade ba des fois. Des fois. Bo liaka bo melana bango. Des fois. Et ça ba binondeni mutu mo bo zarana ye et alors ngane na zarano pas dona mais chaque fois na bémission nous finga ba taminene. Voilà. Oui, non c'est pas noté. Ouais, c'est comme si tu le belana indirectement. Pour tout ça là yo to liaka na yo à tout moment. Yo critica ba taminene ba saboé. C'est pas bon. C'est pas bon. Si go bata ba des fois no ba finga wana omona na ba communicateur na bango ba na ba des fois. Album nyonso ya musicien sans exception babo kaka ba des fois. Babo kaka bango kaka. Bango tout babo kaka ba des fois. Sko est-ce que pona woloba ko finga musicien to woloba musicien des fois ya ka fali te bango tout. C'est bango tout baba des fois. Mais ce qui n'a bien se poser un peu na mais capé ko tindika moi réflexion musika. Parce que balobi makamebo mama difficilement. Si réellement fallait était des fois ndenge balobango. Mais pourquoi depuis makamebanda lobama ti le lota moi preuve mukie to mona ngoti. Na loba eloko. Ata moi indice moko boye. To za ma précision. Adage o. Na réseaux sociaux. Soy babimiseli au preuve T. Voilà. Considérer malobana isa chantage. Trop bien Sarah. Trop bien. Donc ce qui ka jibeli amela ligorodo. Voilà. Le quoi tu auras la preuve à ligorodo anate. Chantage. Donc et l'on connaît sur les réseaux sociaux papa donnant soko zui preuve T. Ko calculer ngote ko yoka mutu pasi te lo bara oyo kutana lo kutan. Donc je pense que atana ba histoire atana passé à fali donc à tous va retomber. Les fils katana ba tout monde ba fréquenter na yé à l'époque. Entre temps batu ba ebike nana azako ke no bundisa bambanda na e bana basi. Voilà. Voilà. Ketchup. So bo ebite bo ka sangone na bandala so ayo kika yondo komo bana mbali ni. Au sepeliso au yelo à domicile. Kobota kokola chapenasi. Vous comprenez maturité pe bakisami et tout à qui parté. Mais nanu to kate ba pede ba bundele. Très bien. Nana que tu pas au bundisa ba basi. Ba basi. C'est bon. Bon Sarah, moi tant bozora pour na kosolana Niki parce que Niki de banda pe na fallu un peu longtemps. Oye pe bien. Moi tant on a besoin kosolana Niki parce que Niki pe na ba beba na fallu au ka pe ko bimisa Niki pas so pe ya fallu. Niki PDT, Dieu m'entend parler. Abeta ngote. Abeta te. Atangela ngande. Ya mamba lokuta. Keo fallait bimana ba camarade nana nyonso. OK. Ya basi. Oui. Oh fallait bimana bande kwa nana ya basi. Oh abotana leki nana ya basi. Wana mambo ya soko sanga. Voilà. Mais na tikali koyoka place monta koseli fali likamuke abima ko na PD na des fois moko boye. Entre temps, yeba ki ne pe na guerre ko beta pe ba plan. Oui, ko beta pe ba plan. Parce que beta pe ba plan moko pe na ya makasi pe ya minene. Ko beta pe. Il y a des fois jamais. Alors balanga bi bakolo banae tout sauf wana mamba balanga. OK. Balanga yalinga mwasi alinga penzo to bana basi mingi. Na chaka ba audio alobi onga na fale zara so totalani atana douche. Signe. Niki ake important alo kuta Berangai. C'est bisa ba faire. Akosanga tia ba niveau anan. Biso atangelenga komboso ya place mo bazo neti ba membre famille kara. Basi ba eba biso soka toke atato epa bino to epa batu. Soka to talani kana misu to pisani basi. Basini. Toke to ale. Qu'est-ce que ça va faire comme ça? On a tout na qui des fois ya fali. Faut pas expliquer monsieur bandi na nini. Voilà. Parce que lelo nani bon Niki bazana ba keina en même temps Niki alaki ketchup pas alaki oui nana pas alaki dobo manda izalaki so jomo aolia kitoko na kisasa aolia na poto boko mise pena des fois na force nini est-ce que des fois na rosa na basi mi balé à un moment pe otali pe na bo larguer pas tant makamo pe na internet aussi pe ba preuve tout ça rappelle ba analyse en normal
fallait à combien de fois na nini Anini. parce que année on a tolo ba ya ba Keina ana quartier latin Voilà. Oui, quartier latin. Keina va botami na quartier latin. quartier latin à combien de fois na nini Donc des fois ça là qui na quartier latin ou bien ayeko comme des fois après 2006 era longue quartier latin. et comme sous le tapoka bango baloba na quartier latin azaki moi servier au mona lokuta Tant que mon servier, est-ce que via Kolingaya qui est sous Kolukasu Mutumsus? Mais maman, c'est compliqué. Voilà, mesdames et messieurs, restons dans la musique. Le plus important. Pour ni ba débat salité boye penza. Débat salité boye. Bana biso batala biso ay sara. Bana biso batala biso. Tant on comprendre ba code tout au betara. Qui ba comprendre ba code. Mama na so pekisa émission combat na e. Continue nao. Ngana ningika boko tangana babuzoba na binote. Soko continue. So ibo baka fali ne kulus bobaki. So ibo bengela esukini bosalier. Donc yote mutu. Gaza warrior. Yote mutu tali bosolo baka que fali des fois. Et puis ngate mutu. Tongate ngana bongi na mbonga ba misiente. Que mission mo amemenga poto te nana ngana reconnaissance wana nata na gratitude ba misiente donc na kutana ne ben gratitude ba sorti tout donc na golwa te na warrior te soko ngo finga fali finga ingande bimisa ka kombo na nga kozwa un exemple makam na bina buzoba te parce que tant unike aka okosanga makamba ki pedete nike akosanga to sa makamba bazemi to difama fali makamba bazemi donc fali ake tout à l'issue pour na moi abimara déjà na moi si mususu pas ko saranana bilo biso salara yangwana to yaka na des fois donc je pense que mutata na émission moto mselanga na finga fali des fois vous comprenez donc boyebi côté ba finga fali ba des fois na côté bima et puis pour votre information so ina lo ba boye bokantate sara lo ba po azo banga so relo ni je dépend de personne dépend na batute siko so na ina critiquer fali na ma musique na oya voilà mais makambo ba vie privée na e et ça ne concerne personne tout ça na ngoni toi na ngo besoin te azala soki des fois yangani na kati voilà bon bino bato bosambela raboleki na nini toke na bongo bino bato bosambela makasi wana boleki des fois fali na nini OK très bien fali muta des fois asunga bato ana fondation ya idara bato afutela bato hôpital azo sunga ye wana azo kesu Goma bino bato bolingi Goma bolingi ba congolais makasi bosi botindi combien na Goma OK donc zomona et alors quand tolinga nebsokate mais moi je sais un peu de comprendre Mama Congo parce que Mama Congo prends ton temps je sais un peu à comprendre Mama Congo na ndenga mabete to batu aza congolaise surtout ngana aza congolais ngana sala ke émission ka pas zoenga exemple ngana lingite sala makam na obo finga fali bo matana ebo bambana na e ngoko tsa kombola ngate do itali na ngate. Donc les lots même si que mutalika na bande de l'école même si que mutu abimane na famille mo boya bien ko finga comme na monde normal parce que voir une femme de la Mama Congo venir à la télévision ko finga mutu vous savez combien ezali ko elle a des enfants je pense azana bana ouais je crois bon tout sauter kaka Sarah Tola avançons parce que là nous sommes en train de comprendre le monde à l'envers te senga pe toloba pour dossier o aniki o tang bayaka nango tolobela makamba ba pede kunate donc beaucoup de gens na binoté maintenant puisqu'on a mon c'est comme si vous continuez à salir Ferré tant beau son qui sera membre monsieur ouais mais nous sommes obligés beau salir ouais mais pour nini nous sommes obligés tant bino bozu et lo mo ya des fois beaucoup ko défendre on te beaucoup mo la to yoka ngo pa Sarah to yoka ngo pa Kingani Sarah zaba bata Sarah roya oloba nanga so ina finga fali pede na zo na affaire na suki wana point barre na suki wana peut-être nde baza au travailler bango na mbale na quartier latin ba yebana ki ke o aza mutaboy o a mutaboy donc biso tout personnellement moi na yokango na premier soin et on a checké yango. Alors parlons il y a concert y a faire il y a le 15 juin dans Genève. Le 15 juin, ce n'est pas trop loin. Dans 2 mois, au mois de juin, le 15 juin. Alors, comment
la motivation et l'organisation ya ba Gaulois pour na côté ka événement na bango pour na kufunga parce que billetterie c'est funga maki pour na pousser batou ba kene ko somba ba billet kuna pi basa la sold out. Est-ce que les Gaulois sont focus actuellement pour un événement le 15 na Genève Arena? C'est un dossier à Fali. Non. Toujours qu'elle parce que si ça non dossier à Fali, si bango ba aussi ça non dossier à Fali papa. Problème ni. Ba ça non focus. Pas si ça non dossier à Fali, so ba si allez. Dossier à Fali zani. Kasi des fois te. Bah si ça non Fali des fois. Des fois ici là. Ce peut maman konga zana poser la justice, ba lu kama ba si ça dossier wana. Après ba Hollanda en fait moni ba fanatique à faire. Bah si ça rabato pour ça. OK. Il va soutenir. Comment? Na ba sens tout. Yo ba ucho fingo des fois. Des fois. Hein? Ngai des fois. C'est que mambutu bolo bana batu des fois c'est que lokuta. Ba occupé te. Tant soki bolo bi nga ke nga na za des fois na comprendre que nyonso za la lokuta. Donc ne boko selinga. Ne boko sela batu tu boko sela Fali boko sela batu tu ana autre ba mi pesa discipline ya kusala musala na bango boye mais réussite na bango. Ata ba grande des fois baza. Jazz des fois bana ngenda poto bana to yebe na kishasa likangu ne komunina. Botanga ba makangwa batu mususu botanga ba passer na bisusu ko likangwa ta passer jazz komunina. Ba kali likangu ne komunina. Ah ça. Que ba lu ko ba des fois. Bo ça ka Fali, oh ba des fois ba épéquer tout autour. D'ailleurs rejoindre ma maloba camionnette mbola. Te. Oh, mais non rejoindre tendeni bon. Yo wana ba ex. Non tanga te pour ça ba scandale. Voilà. Mais ce qu'on ata ex ya jazz pesa ta combo. Te personnellement na ebité. Te to yebité. Yo po ebité? Oui. Mutabongo. Des fois confirmé certifié bomoni été. Mais bozo moto boyebi ke ana mwasi awa. Voilà. Preuve ana botisa na niki. Nana. Bo benge des fois. Jazz ana bana combien? Jazz aboti wapi? Je sais pas trop. Vous comprenez? Tia komi tata mukolo na ba mandefu boye. Est-ce que yoko ndimo komati tata mukolo hata kutango ata na muta pousse kuto mona et puis bango ba na ba nebele bato ba petit peuple makasi wala to na ba nakutana kina jomo bo oteka mai mo ba mai ba chasser ba 50 francs na pays. Moi pas na des femmes. Nandeti papa mo mikolo jardinier na ngamona jusika mikolo. Des femmes. Ana bango 3. Bo ali boso baza sope na 6. Yami balé ba sope na 3. Oya utoba la sikanda za nzima mapasa. Ta niveau, ane millionnaire te ma vivre. Ane jardinier. Vivre en paix. C'est pour yo ki salaire na e o gagne. Na bi papa, ngam na ofuta yo. Nazana ba makamona nyoso te. Mais ce qu'on a foutu à Oyo, et puis ça m'a. Au dispatch à 6 wana. Bango tout bakoli bakenda classe. Ote oya kendaka te o noko futaka o boy. Et puis on a basala ndeni. Ane Oyo baya batangi. Vous comprenez? Si vous jazz, mutu akoza apena mobali avant d'ipenda autant d'années âge na epende ki na suka wa atika la ta ko musata likite. Asimba ape mbongo. Si faut bo banota la bata ba des fois bo tarape ba critère. C'est ça. Fallait abundisa basi na ba concert. Ba petit na nga bazé be na ko tanga ba kombo na bango ta l'époque. Ba scandale salama. Vous comprenez ba bandal wana ba scandale salama pour na Fali. Obike te kongo to ara mitema. Mi tema mabe. Donc mi tema mabe. Obi ngata na fana na telinga me bato ba mi tema jamais pour ko ba vérité mususu. Ouais, c'est ça. Vous faites l'ora. C'est que j'allais aussi dire parce que to ebi mingi. Na makambu oyo pena ke noko pena noko la kisa pena ki bo pikiliki pa ba serre. Pour ne pas peut-être créer des scandales. Tu te connais ba ministre. Oh. Je te dis, je me rappelle pour ne pas entrer dans des choses privées. Fali a le rôle héritier.
Ok. Bon, jusqu'au moto qui héritier, beaucoup monsieur PD. Ça va pas? Attends, Bino Moko. Bon, c'est gentil, quoi. Quand n'enge héritier, ça n'enge fallait à ça. Moutoua linga ko kende. Ba kenda ye. Donc, au moment où Babylone, mon papa Donato, koyo lo bango na TVT. Mais un moment na mona vanda ngabi mais bateau ba lotaka. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Fallait Zakov à Basse Belé. Et Zakov, il y a plusieurs femmes. Fallait Zaka rêver, mais fallait aller chouchou ba chérie. Voilà. Fallait avoir conscience. Tant que Monica comme matin na succès comprendre que ba sex tap nangi koyo bimana luenga che discipline. Discipline à cette banque ça fallait zara discipline. Fallait linga basi makasi. A moto ya basi aza amoureux. Mais chose à la souste. Aza bangune belé. OK. Donc attaque craquer au tina suka. Ako ça nous l'autre. Eh ako komelo pe je t'aime te. On va publier. Talon de ce qu'on a mis sur atala kawana. Voilà, chers dames et messieurs. Tikaboye. Fallait c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Fallait à Mobali. Batika. Azane Mobali. Fallait Joe. Totika Maramboana. Bofinga na mamsusu. Et ça n'est par exemple le lobalo bakeo. Oh faire deux fois. Ya on a loba omoni tunangani omoni na sens ya que na kanda muto aloba nga mabe to sala nga mabe na bakanda pe na kofingi. Wana on peut comprendre. Voilà, kofingi mamba pe ya lokuta. Ya lokuta bon voilà. Ma finga ya mamba solo te. Ya lokuta. Yo mto aboga bo na fingo ta ye kuna bo. Voilà, telongi mabe lo rasa nzungu balambi na bakoni. Donc on mona o finga muto po yo kapasi. Ozu kitoko no commission mabe. Voilà. Na sens wana on peut comprendre, mais na temps réel fallait adjo. Très bien. Mais ba sans ardete. Apna mobali. À Mobali, un démon héritier, bah mi bali à solo. Mais surtout peut-être à l'époque, fille tout peut-être les cas dans cela naïe bah biso kaza biso kaza ni Mobali est-ce que kaza ni Mobali blague bango et puis big saté ba mordant big saté donc même ferré kolobane que des fois papa Hervé mais papa Hervé lui il est papa. Donc, pour bien papa, il doit avoir des enfants. Pourquoi Tika Poto Andima Vanda a résidé dans Kinshasa? Abate Alibane, Aboya Asuka Loa Nani. Ah, ok. Trop de distance. Okay. Trop de micro. Entre ta papa Lingaranzoto Mingi. Faut appeler na papa. Donc, eza pasi na bakanda o finga no peut faire. Des fois. Mais na conscience no bi que joa des fois. Loba bino besoin chance wana te ya ozana millier ya makambo ba musicien. Sop na bwana ba millier ke ozai na camarade no mo abimanga na musicien o bokenda kuna okenda oti oye o. Donc o mona ke bilo musuto ko loba te. Moi nazana fi mo. Na bato ba loba faire ebi na sekaka. Comme si on a dit na bête la bango place to yebanela to na bikangabi nonsense. Ah ça rato là. Na zala na fi mo boye. Na mi kilende za la rare. On est ça ils a masola kala des ala rare. Nzoka na zala ex ya Bourompela. Ala ex ya vina nga Bourompela. Ex ya vina nga Bourompela. Obi ke suma oskotonga bête la nga lisola ex ya lisola Bourompela. Obi na sala jour. Na lisolo pamba. Na lisolo ya pamba obi. Lisolo ya pamba na bi monsieur ba musicien ba mystique Si on lelo par exemple monter à la télévision bon il a na kutu deux fois na on dit parce que na mutu mo ba leka na nzela na ye donc babilo ngo na skobiso to ko yo beta ba masolo bongo ba communicateur voilà to ba communicatrice to yeba ba makambo ebele na ba privé to ko yo lo bango na médiathèque na ba no ye neti bato musu ba finga ba deux fois o pe na talinga bi mais jo a deux fois te OK ba deux fois so ba ça moi lo ba si ko baleke chu baza wana bofinga bango ba deux fois te on les a reconnu certifié par bango moko papa Dona
Aussi ça va l'émission. Papa Dona, Moutouye moka leki l'émission le binga naza deux fois. Na bimana tel. Sko bata bongo bino boyo sela bango be émission té. Il est que là peu sentiment on va la leki na TV. Akumisa so pe tolo mo ama mbali. C'est qui me donne souvent. Ba sala ngo ba analyste. Mais papa moko boye o azo bota bana, ti si quoi azo continuer ko bota, bo commissaire deux fois. Tous gentils. Yo so mo mbala leki na TV akumisa nzoto ama mbali mususu. Donc ngana ba no kumisa sko nzoto ama. Ya mo si mususu. Bendeni. Ah. Donc moi je trouve que un Girouana peut-être les Arabes peut choquer Fali. Peut déranger. Okay. Même hier maman quand on a conscience n'aibi qu'il fallait à deux fois. Bon, est-ce que exacté par rapport ya makambo nyoso ya excès oyo te makambo ngo ya deux fois les kamingi ne peut-être ngo loba ki émission mon tout ça là on a yo que Charlie Prince Kouka qui sauté. Yango iko céder en disant que tout beau traiter deux fois on a botala. Est-ce que ça est un bon motif? Bon, Charlie Prince a cédé qui pour peut-être on a pas contenu dans l'auto-épisode. Yo auto-épisode sur la bourrompé. La bourrompé là. Très bien. Et c'est important mon bétiango parce que voilà. Chouéaté. Voilà. Exemple les gars pour pas comprendre dans le loba. Chouéaté. Donc il y a pas bétiango pour pas comprendre que ngaku na ebi histoire fallait sala à place beau. Tala. Fallait sala un scandale et papa. On y n'importe aux réseaux sociaux comme il est là à l'époque mais fallait pas publier. Il fallait pas publier. Fallait à mutama sécurité. À Mobali. Donc, Bafinga est peut-être qui soit caé. Et tu es le cas point faible. Mais la conscience d'abord, baby qui m'a toloba. Toloba, kato comme ça, on va y solo ka et soyez. Mais na kacha conscience, baby qui m'a cambolo. Papa, tu vas na ba deux fois. Tu es ba deux fois. La milieu la bichon après. Deux fois. Ako meka kolinga ta moi si ata mukolo. Balinga bango te. Moi si aza juste camarade. Nga, c'est tout. Na bandola na des fois moi à l'époque. Surtout que pas na ba camarade na nga wana to wuti na ba loyenge. So yi RLeki ya zova na kana 24. To koti pa na e. Batu ba ebi na pesi mbote brunette plus ana poto. OK. To ye lala to e ko lala afungola. Tola tana misune. Misune. Nga pe jour mo to ta répéter en réalité. Ba 1 heure ngai ken piana Karine Mokonzi. Yenda sana ko détailler ba fille, o mali ba fille a midi belé. A ko détailler ba nzoto ba fille belé, a détailler o azarabo ya sana eloro boy place. Donc place mobile la fille na za habité, pedo abimana e. Sara. To zangai ken piana na Karine Mokonzi. Tout a répété ici, 1 heure, donc il y a 2 heures de retard, taxi a sauté. Donc il est donc là les pas ya. Masao, je souhaite avant nakuna. Oh, tu écouter la mobile. Oh. Tu connais na mamba solo. Ti na mobile. Oh, ya solo papa. Na mobile na ngala kati. Tala yewana. Oh. C'est compliqué, c'est pas des fois peut-être la millier na biso des fois solo bazar. Totika ko salir ba musicien tana makamsu to finga ba makamsu mama ba des fois na ebité ba musicien ba des fois to ebi bango ouais eza ba ta mateti le ba botate voilà to ex na bimate atika bande kokaka tina suka bande kokaka o batu tu ba yebi kongo momba ba yebi lelo so fali ba ex ni ba bima bazali bobime bele na ba obiso to yebi voilà bobime bele siko muta bongo bobenge des fois alors ça rato là pour finir moi je reviens ba lo alinga nzoto ba ngende tala nomba bana botisi nana c'est ça alors enchaînement. Ah, ça coupe, c'était ma enchaîné. Des fois, papa. Oh, mais franchement, c'est comment tu n'as pas tout ça gentil. Tout le monde, on a émission de Golo. C'est important, mais tu comment lo. Comment lo bango kaka. Et bon, est-ce que tu as la qualifié kaka ba warrior? Arrêtez de dire ça. C'est muta warrior. On peut pas être warrior, on peut pas être gaulois. Parce que nous ne sommes pas payés chez les warriors ni chez les gaulois. Maman benga lo bio non. Ceux qui ont les cambas fallu yaka kokota.
zala pe conscient ya olobake tangu bafinga ki kofi na yaki okotati OK na yo kakati oui oui kofi afuta ngate kutu ba wayo ba koma oloba tolier voilà tolier. S'il faut critiquer Fali, des fois. Koko misafere, na uto misafere, kana be mission ngala. Kana Adidas Arena wat. Adidas Arena. Kwa ni boza gentité boye bokula ta batuka identité moko. Soit bolinga batu nyonso ba bandu finga Fali. Ozo comprendre papa donc makamba ba des fois oyo. So penda ba komo lukato sa ba analyse nango mona ke botika ba des fois bazana bango boyebi pe bango tango jazz avanda na plateau bosela analyse jazz moi si azawapi bana bazawapi boze beli wana bosela bango ba analyse Fali boko finga boza so botika ba téléphone s'il vous plaît bo mona makamba ofinga Fali tetondeni ngana ba no pia bino Fali amakomike lora ba baguette papika kol bo mona ngote pas finga makolomike menkoso we kasi ba tamsu bazosa tant bo luka ba injure. OK. Pour moi tout ça bon le kele ben il faut botaler bien pour lukaye aloba sa aloba na lolem boluka botala e bien boluka makamba oloba kiko zo muntu moko boaza papa za na bana nae oyebi Congolais mystique oyebi pe ke bana baninga batala réseaux sociaux c'était papa bango des fois mais tozara na musala sola na bana oyebaka on a un grand travail. Un très grand travail. Net yanga ya mwasi moko aloba nanga maman, il y a beaucoup de jaloux dans la communauté congolaise. Voilà pourquoi je déteste les Congolais. Alingate azaka na ba camarade oh navana na ba alingi kutu koyo katana ni solote yela yo za japonaise, chinoise, africaine, oh gabonais bo solate. Po yeno so talié na race na oye batana nationalité ayo kane bino ba langue bolo ba me ya mi misilora japonaise voilà oye baté ozo comprendre donc ozo mona congolais aotala pa tateke makamto loba oyo etikala bana ne basa nini bakomona bakoyoka bakotala asalelinga émission muyibi oyo mutulora kabila le père nini asalelinga émission ayana anona identité ki muyibi oyibi okimi mama no akufi okokiata oyo okunda eteta motema makasi wana ngoponga na ozonga ah oui so ba okanga bakanga mena lela mama nanga mère okomisi mwana clochard na mboka bapaya nde bazana bana mikanda te duba pia mukanda te basomba ka ba visa mwana komi fazer pona nini po yibaka mbongo batu okenda nango biso zana na bakache wana te bakache wana to wana ngote alobi ono Sarah Kabula famille non Kabula famille abatundeni et alors yo ozana famille na bino étranger mo ayeka babando Kabula bino faut poser bazoba bandeni wana ba débat bazoba donc soyo wana ena Fali luka makambo finga Fali makamba baka deux fois wana to wana ba vrai deux fois confirmé na TikTok ala taralura mwasi atie maquillage atie basile atie crayon deux fois bandimango baza mais pourquoi que les même bateau bosolana bango boyebi ke baba deux fois mais parce que tant oyebi ke l'entourage na yo za musicien bateau ba na ba concert na yo ba dédicace bateau yo dédicace bateau ba soutenir yo baba deux fois mais est-ce que tant le cas pour na ko finga bateau ba deux fois c'est-à-dire olingi bango te tout autour na yo bango peut-être ba comprendre raté hein ba deux fois donc ngana olobaka que basa na falika obalingi ngande na linga ba chang exemple te te bazo nga exemple te ya mama Niki po mama Niki to sola mama bolingo to sola infidélité a Fali ya lokuta to ya na mama lokuta ya bana o ba exista te ba mapasa tout ni Niki ninga ni na ba audio na biso Fali atikala ob ma PDT. Voilà, on va finir notre mission. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre. C'était important pour nous. Il y a qu'on marteler na marambo pour na camper pour sauver notre culture, pour sauver notre environnement nabiso, surtout communauté nabiso. Aujourd'hui après nous, il y a aussi des enfants qui viendront faire ce même travail au surtout salaki. Ba okuta nini, ba okuta ba émission nini, ba okuta ba archive nini, ba tata na ba maman na bango ba salaki ba émission nini. C'est toujours important, nous devons les connaître et nous devons l'arranger. Ça commence à déranger. Voir une grande star qui est respectée partout dans le monde comme Fali,
kozala à tout moment acharné, à tout moment acharné. Il y a les Kamboumoko Boye, oh ils ont honoré été, c'est regrettable. Ce n'est pas les Ivoiriens, ce n'est même pas les Rwandais, Balinga Bisote, les Bossa Mamouana, même pas les Brazzaville, Barifula Bisote, Bangote, Bossa Mamouana, c'est nous-mêmes les Congolais. Nous devons s'acharner na Ferry, s'acharner na Fali, tandis que Bango, par exemple, ma culture, na Bisote qui est liboso. Sarah Tola, aujourd'hui, on vient de dire. Fali a déjà flamme, Fali disque d'or, Fali disque d'or, Fali disque de platine, tout. Mais c'est comme si tout se mérite. Seul Fali m'tanda kozoyango. Et aujourd'hui, si Fali ne le prend plus, ce qui Fali peut-être à Zokokasu kozoyango te. Congo musique est couffé. Mais c'est pas normal. Kasi place Congo musique, place tout le monde important ça Fali angwana. Comment musique est couffée. En Amérique, ceux qui sont bons à Zuite Rihanna ozwa. Paf Dede ozwa. Vasé Bele ozwa. Biso na Congo ka Fali. Donc sera ça pété. Jeune génération. Yangwana ngana lobby. Naza ko contempler o na zui ya manki on a fallu au pesa. Moto ozwa ya bien. Toye peka o lobela ke ah enfin to zui ya bien. Ya bien original. Tozana on a pirate ya Fali. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'était l'enseignement pour vous enseigner que oui, bah que Moussala tout ça là, et ça là pour na kotika bien quelque chose na mitou. Continuez à nous suivre dans nos chaînes, dans vos chaînes d'habitude, toute info, ainsi que Sarah Tola TV. Au revoir à la prochaine, merci.